asali ke to mona oyoyo mama le partolo alors sikoyo lelo yo bakosangana bango mibale bazosala émission balobi ki oyo abwaki moninga mwana poto akala oyo abwaki boye bazosala émission bazopréparer quelque chose po biso batelespectateur tosepela na émission bakosala me nga lokola nayebi ke oyo aina la signorita wana pe aina la signorita akangama kaka amitié ya makasi neti mwana basukoli ye bazokende na kelasi bazobende na makasi to azokende kaka po bapesa mbongo mikate alia na ekole donc ndenge jazaza yango wana siko ntango bakosala émission nandimi te nandimi te bakotya kombo ya la signorita na ndenge ya bien soki bakotya loba na ndenge ya mabe to na ndenge ya polémique surtout banzembo baevre oyo asali baevre ya binene oyo asali mpo eza baevre ya mike te moto akosa bino te mpo soki bomoni yango ya mike wana bino soki bomoni yango ya mike alors bokende luka bachanteur na bachanteuse ya makasi oyo basali nzembo koleka Karine Mokonzi na 2020 oyo baza te entre ta Karine Mokonzi azali musicienne moko na nasala ata 5 ans te voire même 2 ans kuti na nakokisi te aza pe na groupe te ni groupe d'accompagnement aza kaka na bureau na bato na ye mosusu mais asali œuvre monene alors ba oyo mibale bakosala émission baza bekelamu na ye ata bino moko bandeko na nga soki pita bakesa l'émission bango de bakutani oyo bakotya penza na kati émission bakokumisa bakoloba œuvre na ye bakoloba lokumu biloko asali eza nani fo balobela kaka la signorita po soki balobi bongo bato bakosepela na émission à part kosepela na émission bato bakosepela pe na bango bakoloba en tout cas awa signorita oyo akela bino na monde ya YouTube ndenge aza boye bozolobela honneur na ye seke bino pe honneur eza komata pamba te honneur ya la signorita eza pe kaka honneur na yo mama leki partolo Pamela Shekola Pamela Shekola mwana poto atongo ayasa ah ok bon nga nasalaki erreur nakanisaki wadol ntango alobaki kokende liboso eza kokoma te nakanisaki abwakaki mbwakela na mutu mosusu nzoka nde abwakelaki kaka oyo mwana poto atongo mokili yango antuka ezali penza elengi Pamela Shekola mwana poto ya tongo tongo Cynthia Wadol yote antuka oza mutu Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko en tout cas naza nesengo na comprendre sikoyo cri wana Cynthia Wadol abetaki liboso ya musée de l'homme bien sûr na sima ozako komona Tour Eiffel mais bisika batelemaki babengaka yango musée de l'homme alors batelemaki wana yango wana lokola bisika wana batelemaki esengelaki abwaki eloko wana me nzoka nde abwakelaki kaka oyo aye mama leki partolo lokola Jazz Kavulu mpe aye wana abwaki ye mbala moko na rapele nango ay Jazz Kavulu bon de toutes les façons ata bosangani nandimi te bosangani mpo na eloko ya kitoko pamba te Pamela Shekola azo riske atikala célibataire à vie donc femme seule à vie. Non, d'avance, quand tu es femme seule, femme seule, oui, femme seule. Parce que ça qui n'a mobali. Ata basala ki mariage te. Ata la ta ki lo pete te. Mais le kola, basala ki ndako moko. Donc, tu retiens la liste de femme seule.
sikoyo eske ye Jazz Kavulu ye pe nakanisa kozala homme célibataire seul ya vie. Je crois na yebite mais je crois parce que modèle bamemaka vie na bango nakanisi kokokende bongo ezakaka makanisi parfois pe ekokozala nango bongo te. Mais loko mosusu na yebi wana bango mibale bayina ndeko moko ya mwasi kosakana te. Bien sûr Jazz Kavulu asolisaka ye ndeko yango ya mwasi nani bonga natanga kombo te. Non, nakotanga kombo te turo. Ayaya mokili yango en tout cas eza penza elengi. Nakotanga kombo na ete ou bien aloba kombo mena modèle mosusu la mariée. Alors bango mibale bayina la mariée mwasi ya kobala la signorita oyo azobala bon na espagnol soko lobi signorita. Alors faut loba lisusu casada. Alors ndenge azawana la mariée la donna de casa oyo bozomona wana ye bayina ye. Bien sûr Pamela na ye bakoma mpuku na niao, mais Jazz na la mariée bango baza na relation, mais relation yango pa ya Jazz Kavulu ayaka na makasi kaka akangisa yango na makasi po moya kosala te, moya kosala te. Succès na ye ata bayebele na ba télévision mais a collé na madame na oyo la mariée. Non, la mariée. Est-ce que nazo prononcer yango bien? En tout cas, ebongi na sukisa wana. La signorita wadeke bien. Tana kotanga kombo te meke bien. Alors lokola bango mibale bakosangana eloko nini na kitoko bakosala biso. Ata basala émission eloko nini. Po ndenge basangani wana. Soki basali penza émission. Soki Pamela penza alobia yamba Jazz. En tout cas, po émission na bango kende kitoko. Bango lobela susuni. Boyeke ndeki toko ezosenga balobela kaka eloko moko balobela la signorita parce que ye mutaza news. Mais sikoyo bango non nandimi te ke bakoloba nandimi te po wana ndenge aza wana motema eza ya kobombe Pamela ndenge la signorita azokoma la mariée. Est-ce que nazoprononce yango mpenza bien? Bon azokoma mwasi ya libala mpona koluka makambo te, azokoma mwasi ya libala. Alors sikoyo ye penza oyo Pamela Shekola oyo akanisaki ke koloba balobaki kokende liboso eza kokoma te babwakelaki madame dona da casa de casa obe da casa. Bon ndenge moko mwasi ya libala oyo azobala kala te nzoka babwakelaki ye. Alors sikoyo akoyamba Jazz Kavulu na émission likambo nini penza oyo akotuna ya malunga émission pe basepela nango bamona ngo ke eyo eza émission moko ya kitoko. Bien sûr bato bakotala na bango bakotala parce que Jazz Kavulu asalaka ba émission rare parce que aza pe ya kofulama epai ya la signorita yango bakende tala na curiosité. Mais loko nini bakozwa kuna parce que bango mibale soki basangani po émission ekende bien po bato basepela nango balobaki totala émission ya kitoko esengeli balobela ebandeli ti suka la signorita na ndenge moko ya kitoko pamba te la signorita afula bango mibale. La signorita abimisi banzembo. La signorita na bachanteuse akangi 2020 nyonso ebandeli tina mukola lelo. La signorita na bacoustique abomi tous les mutu abeti acoustique na ba oyo bakoya akoboma bango na ba oyo bakobima soso sima akoboma bango na acoustique. Alors bandeko nanga news nini siko bango bakokozala nango soki basangani bango mibale etanke na kati ya net baza ekelamu ya la signorita mutu moko tatie tembe soki baza bata télévision ndenge balobaka biso bata TV biso bata TV biso bata TV biso bata poto sikoyo TV tali biso na nini. Po tozala ba TV na biso awa tozala ba chaîne na biso ebele awa alors TV ya kuna etali biso na nini. Biso eloko etalaki biso eza ba cassette ba CD. Alors na ba CD tomona bango te
tomona nde bato ya théâtre tomona bacomédien nde bacomédienne nsima nango signorita asali tomona siko bajazz oyo bahomme célibataire seul ya vie asali ke tomona oyoyo mama leki partolo alors sikoyo lelo oyo bakosangana bango mibale bazosala émission balobi ki oyo abwaki moninga mwana poto akala oyo abwaki boye bazosala émission bazoprépare quelque chose po biso batelespectateur tosepela na émission bakosala me nga lokola nayebi ke oyo aina la signorita wana pe aina la signorita akangama kaka amitié ya makasi neti mwana basukoli ye bazokende na kelasi bazobende na makasi to azokende kaka po bapesa mbongo mikate alia na ekole donc ndenge jazaza yango wana siko ntango bakosala émission na ndimi te bakotia kombo ya la signorita na ndenge ya bien soki bakotia loba na ndenge ya mabe to na ndenge ya polémique surtout banzembo baevre oyo asali baevre ya binene oyo asali mpo eza baevre ya mike te moto akosa bino te mpo soki bomoni yango ya mike wana bino soki bomoni yango ya mike alors bokende luka bachanteur na bachanteuse ya makasi oyo basali nzembo koleka Karine Mokonzi na 2020 oyo bazate entre-temps Karine Mokonzi azali musicienne moko na la sala ta 5 te voire même 2 ans kuti na la kokisite aza pe na groupe te ni groupe d'accompagnement aza kaka na bureau na batu na ye mosusu mais asali œuvre monene alors ba oyo mibale bakosala émission baza bekelamu na ye ata bino moko bandeko na nga soki pita bakesa l'émission bango de bakutani oyo bakotia penza na kati émission bakokumisa bakoloba œuvre na ye bakoloba lokumu biloko asali eza nani fo balobela kaka la signorita po soki balobi bongo bato bakosepela na émission à part kosepela na émission bato bakosepela pe na bango bakoloba en tout cas awa signorita oyo akela bino na monde ya YouTube ndenge aza boye bozolobela honneur na ye seke bino pe honneur eza komata pamba te honneur ya la signorita eza pe kaka honneur na yo mama leki partolo Pamela Shekola eza pe honneur na yo célibataire homme seul célibataire à vie Jazz Kavulu yango wana ndenge bokosangana wana eloko bien eza kaka wana bien sûr bokolanda émission na ngai yoyo mais na ndimi te bokoloba kaka titango bokobande l'émission na ndimi kaka te bokoloba la signorita na ndimi pe te ki Jazz Kavulu koloba ke yazalaka na problème na Karine Mokonzi non na bosani wana komuni na tangi ya la signorita ekokozala mokili yango en tout cas ezali penza elengi ebongina sukisa na ngai yao la mariée na koti kuti na likambo libala te sino te baya komelela bato poison na sukisi yao ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandanger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na rosa ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé, na mon boss JP Kiama, wana na rosa ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.